Sango oza étoile du monde. Yum tozo talanga. Ce qui message eza pona yo. C'est j'aime. Ils signe acceptation. Partager mes messages en plusieurs personnes. Na batunyo surtout. Et nzamba ko pambola yo. Et comment j'accepte le message je reçois. Nzamba zo bisangai eza richesse. Sa richesse na yo. Place aux qui na prison, aux qui na Babylone, aux qui na Égypte. La même manière que Nzambe a bimi c'est bana Israël, l'Égypte. C'est la même manière que la zo kala molimo Nzamba bimisio na liboto ozalaki to na famille ozalaki to esika ozalaki to na mboko ozalaki to na pays ozalaki. Ezalaki lokola Égypte. Nzamba bimisio azo ni amene na mboka Kana. Et Nzamba zo bisangai boye. Et pendant que na prophétiser pour na yo makambo nazoloba soko te j'aime et soko komi ke na ndimi na accepter message et ko komela yo nzamba zebi sangai et pendant que nazoloba na qui père des nations Moïse père des nations nzamba zebi sangai boye azokene ko sala yo étoile du monde étoile puissant moi c'est ton mobile étoile puissant étoile na yo équateur d'étoile mususu et puissance on ma pessu on mona oza na puissance oza nango nzamba zo sanga ekomela ba puissance ya tu mususu